doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Boyebi Ezali, première émission Nabiso, il y a année 2023. Donc, Ndengena Lobaraka, tout le monde est d'accord. Na 2022, tout le monde était d'accord. Donc, na 2023, il n'y a pas de raison que Batu Bazala d'accord. Donc, pour la première émission de l'an 2023, Oyoboye Bikezali, Anemoko, il y a Makambu Nyosotou. Donc, année à deuxième mandat, il y a président Nabiso. Année, il y a élection na Mboka Nabiso. Donc, Nako Bandayango, Nanou, Nako présenté, Venanga. Donc, toute la famille se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Que santé, amour, joie et réussite soient au rendez-vous pour cette année qui vient de commencer. Donc vraiment, surtout santé. Santé, soki eza malamu te, nyo sotu ekozala malamu te. Santé, soki ezali bien, okosala ba projet, okosala nyo sotu. Donc to sengi vraiment na nzambe na biso, apesa biso santé. Et puis, bon, on appelle la santé, on l'arte, donc, donc, vraiment, année au 2023, et ça malamu po na biso surtout, comme je dis tout à l'heure, ezali année où il y a deuxième mandat, il y a président na biso Fachi Béton, et puis année, il y a élection, surtout, il y a Mboka na biso. Mais avant to banda, émission na biso ya lelo, nako souhaiter bon et joyeux anniversaire na honorable député français d'origine congolaise Azaka Kamoko na France awa oyo azali na kati ya parlement azali député français mais makila na ye eza ya bakoko na ye ba congolais boyebi ke soki likambo moko ezo toucher biso mutu lelo akoko comme sango ke na esika oyo ya démocratie ya parlement ezali kaka député na biso Carlos Martins Bilongo oyo afetaki anniversaire na ye lobby anniversaire na ye elekaki malamu. Donc vraiment notre député Martins Bilongo, bon et joyeux anniversaire na yo, nzambe abatela yo, ozali nanu jeune amema yo, donc musika ozali na carrière politique moko, donc ya kitoko mingi euti kaka kobanda sikoyo. Donc tozwa ko mona déjà ndenge ezali ko kenezali jeté parce que boyebake alongola ki mbiaka na kati ya 8e circonscription ya Val d'Oise muta salaki 3 mandats lingo sala 4e mandat donc komaki neti kaka ya ye. Mais Martins Bilongo première fois donc il raté il perkite alongola donc député oyo. Donc vraiment batu bandima gite mais esalema. Et puis na roye bisabino boyebake lelo awa na kati ya France tozali na possibilité pe ekoki pe kosalama ke na France tokozwa premier président ya mutu mwindu pe d'origine congolaise. Nazali ko expliquer bino bo kangada lelo le 1er janvier 2023. Donc na kati ya France awa tokoki kozwa président de la République française ya mutu mwindu pe ya d'origine congolaise. Donc tokozwa président France awa marque que les États-Unis bazwa ki Obama ekoki kosalama awa na expliquer bino année o ekoya mandat sima Macron akoki kotia susu libaya te parce que akosala déjà des mandats et puis boyeba déjà que gauche et koufa droite et koufa
muto oyo azali na parti oyo ya Macron oyo penza na carrure na moto oyo penza lia ba élection azate. Boyebi ke finale ya ba élection ekoya ekozala entre Marine Le Pen na parti politique oyo ya Mélenchon, donc Marine Le Pen ekozala na Mélenchon. Ce qui Mélenchon ndenga za koloba ke akose représenter sous te ekozala ba jeune neti ba Martins Bilongo mutu ba représenter donc parti na bango, donc final bo imaginer que final ceux qui Martins député na biso Martins Bilongo akutani na Marine Le Pen boye baraka ke Bilongo ko lia Marine Le Pen ako lia ye peut-être na ndenga jeté parce que boye bi déjà que élection o 8 le cas ceux qui Mélenchon akutanaka na Macron mbele que Macron alala mbele Mélenchon a gagné donc élection na France en gros à président de la République. Parce que Mélenchon Azada va voter qui est danger, surtout les jeunes. Et puis, si vous voyez, Martins, Carlos Bilongo, Aza jeune. Donc, Arozoa, donc, vote, jeune tout, il y a immigré tout, il y a tout à social. Donc, Nazoeb Sabino Bo bloqué, date à l'élo, tout ça, le 1er janvier 2023. Martins Bilongo, où il y a botama le 31 décembre, a fêté anniversaire, na lobby bo yebake. France, tokoki ko soit président, ya mutu mwindupe, ya d'origine congolaise. Donc, ceux qui Bilongo akuta net na Marie Le Pen, a loba ke Marie Le Pen a lekana par hasard na tour moroneti, na France, c'est la deux tours. Boye bake Martins Carlos Bilongo a koki ko comme président France. Parce que na moto oyaza nango, donc ba député baza na moto, na kati ya parlement awa na France, Martins Bilongo Carlos azali parmi bango. Donc, une fois de plus, bon et joyeux anniversaire na honorable député na biso Carlos Martins Bilongo Nzambe abomba yo Nzambe asala nyoso tout pour na yo parce que vraiment à venir il y a France ezali na ma boko na yo. Donc avant to banda émission na biso ya le love comme na epsek bino ezali première émission il y a 2023 donc toko banda na nous na message ya couple présidentiel oyo ba pesaki peuple congolais avant ba kende na Mbujimai bobi que président de la République a passé ba réveillon à la fin de l'année na Mbujimai, mais avant kende a pesaki message ya ba vœu na peuple congolais nyosoto tikibino bolanda yango. Donc restez connectés sur Reclebo Original, on revient tout de suite. Très chers compatriotes, l'année dernière à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis, il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année. Fut-elle de joie ou de peine, la bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès Baby, you give me
Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kalusue kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Bino moko boiti kolanda message ya ba vœu au président de la République au couple présidentiel ba pesa ki po na biso na émission na biso oyo ya lelo. Donc nazali ko yebisa bino déjà na yebi ke 5 minutes bolanda kango na bokebi nyoso. Mais émission oyo ya lelo ya liboso ya 2023 ezali po na lamusa batu. Bateau surtout bazali sima président de la République net biso tozali ba fasciste par conviction tozali na sima président de la République azala président lisusu tazani toza ba fasciste tozala sima nae mais na lingi na éveiller conscience ya bateau tozali sima ya président de la République boyebi ngai na lobaka masolo oyo na maîtrisaka ceux qui na maîtrisé ngote na rolobate et puis boyebi kenga na kenda na ba sentimate bolanda be mission nga mingo mona bato belé baza côté moko boye na ye na côté msupe na lakisi batu preuve que bozali kobunga na faire raisonner batu mbala mo bazongi na temps donc na sala makam par émotion te na sala makam ka te ke pona sala ndenge na ipsa bino kake batu bakozala 1 million donc ba lobby pour nga na koya na lobby contre pe na ko démontrer bino lelo na émission lelo na sengi na bino vraiment peuple congolais bato balingi mboka parce que bato bazala sima ya Félix Antoine Tshisekedi bangonde balingi mboka na monique tokomi na confiance ebele tokomi na confiance ebele trop tokomi trop confiant donc na boule na biso tozo mona élection to gagner yango déjà parce que congolais aza susu naïveté congolais aza dupe susu te na ndenge masolo ezali ko kende en tout cas Félix Antoine Tshisekedi a kozwa deuxième mandat na ye pe a mérité yango mais to keba na politique tokomi na confiance trop bomoni ata na football équipe oyo ezalaka trop confiant mona boyepe bo poli mais na ndenge ya masolo ndenge ezali na ndenge ya peuple congolais ndenge ezali président de la République na biso Fachi Beton azo mérité deuxième mandat mais boyebi que congolais aza zoba na fingi ba congolais nyoso touté donc ebele baza zoba ba congolais balingaka ndeko na bangote ba congolais oyeli mbongo abosani makambuto sala akoki ko bomandeko na likolo ya mbongo congolais azali mutu moko ya confiance parce que soki congolais azali penza muta logique mbele kanambe babetela ke maboko te soka bimi na balabala mbele basenga ata zonga donc yango wana na kati ya émission oyo vraiment il faut tout ça là très attention na excès de confiance au tozali nango. Parce que politique au cause à la qui a un avantage lundi, mardi, et pessima solo. Mardi et pessima solo. Donc lelo n'a ko expliquer bino vraiment émission oyo na kanisi mutunyo surtout au président mutu et ça la rasoko a vandi atali yango ko le grand prêtre César nga di club a solo li. Boyebi peka na solo laka. Boyebi peka na solo laka. Boyebi élection oyo elekaki. Ba proclamer président de la République, Fachi Beton, président de la République. Faites ya kosakanate parce que bobi kake donc IDPS depuis papa Tshisekedi tozoa pouvoir te donc faites mais boye barake bakanambe wana bazali ba congolais neti biso te bazala ba boule na bango misusu donc ba raisonner neti biso te biso za par émotion donc so za na colère y coup de tête mutako yo zo comprendre président que mutu za na colère mais bango bazana ba technique moko bozomo na kaka masolo oyo eleki awa na Kagame bozomo na Kagame ye bo sali baba mama kamba ba papier bo signer cesser le faire zonga changer masolo donc technique na bango donc moi yo comprendre bango yete bo moni makambo eleka ki o bakangi ba espion rwandais mona ke ba kota bandakala bazo kota malembe na institution na armée donc baseli ONG na bango bazo luka basomba mabele ti bazo que somba kota ba aéroport wana kote ka ba vieux mataka donc bozo na bango bakendaka makamu na bango malembe
tozui élection à président de la République, donc président de la République et Sengo mututu fala zakane Sengo. Mais bango entre-temps donc bato kanambi na cessé entre-temps biso tango tozo sepi la ba fête na limité bango bazo sala masolo na bango ya ba député bazo sala masolo na bango ya ba sénateur. Parce que bato belé ba bando comprendre ndengi donc politique et kendaraté. Bato belé ba comprendre que la politique c'est quoi à partir et Félix Antoine Tshisekedi. Donc ba okasaka à présent États-Unis à Makabesili à présent ta kumbe la masolo mais avant kumbe la masolo donc au sala ba loi et que faut la majoritaire na parlement parce que parlement mouté décider et puis premier ministre a kumbe la masolo gouvernement ako wita na parlement bato bazali belé de ba nommer premier ministre ba congolais belé. Bah qui dit bah on comprend donc à quoi à présent je bokonzi présent sur donc Sénat a été parlement a été premier ministre Abimi Nakati ya parlement où ils allaient qui majoritaire ya Kanambe et comme donc bah un fracatana présent BBC tant et belé boyebi presque bah 3 ans bah 4 ans ils allaient qu'à poil la système ya Kanambe cour constitutionnel bah tu bah on comprendre texte les années bah comprendre donc à ce qu'on a l'air à faire donc ils allaient jeter les lopenzan émission oh bolandanga na bokebi bolandanga na bokebi boyebi ke ngai na solo la kama solo teka na loyenge na ndenge ya émotion encore moins na ndenge flatterie so di kambo eza na epsaka bino na ko lobela bino pe na ko timbisa bino pe na ko memango na marque penza ke to raisonner to tika ka bato a jalelo fati beton to sala bo to sa non mo faut to vandi bo boulé masolo eza boye pour ça toke na gauche droite il faut que boulaka totika émotion donc avant de continuer les sous nazali ko la Sabino Siko toyoka message à vœu il y a ministre d'État ministre ya aménagement du territoire maître Guy Luando Mboyo oyazali autorité morale il y a parti politique AREP au biso tozali na kati tozali ko yoki sabino bolanda donc message na ya vœu oyo a salakipo na peuple congolais pe na batu nyoso tout bazali na kati ya parti AREP. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. L'année 2022 s'achève, l'année 2023 s'annonce. Mes vœux de bonheur, de santé et de longévité à vous tous éparpillés dans le monde entier, à commencer par le chef de l'État. Mes meilleurs vœux à lui, à notre distingué Premier Dame. Mes meilleurs vœux à la population congolaise dans son entièreté, dans sa diversité. Comme je dis, bonne santé à vous. Cette année s'achève de manière assez particulière parce que le processus électoral qui fait à ce que dans notre pays, après les cycles de chaque 5 ans, nous allons nous choisir nos dirigeants. Voilà donc, le président de la République, le chef de l'État a déjà donné le go depuis le 24 décembre. Et donc, je vous encourage, comme le chef de l'État l'a fait le 24 à Liziba, dans la ville de Mbandaka, vous aussi, ne restez pas à la maison, allez vous enrôler. Merveille 2023. À bientôt. Binomo Botolanda, on est avec message, il y a vœu, il y a autorité morale, il y a REP. Oyazali, ministre d'État, ministre aménagement du territoire, maître Guy Luando Mboyo Oyo à Salipo Nabiso. Donc merci, excellence. Donc vraiment, Nzambe abatte là-haut parce que vous allez mouto malam, vous allez payer mouto confiance. Il y a président de la République, vous allez parmi bateaux, vous avez confiance, il y a président de la République Fachi Beto Monaki donc plein o salamaki na mbandaka organisation wana soki pesa kindengi wana parce que Guy Luando asalaki ebele azaka mutu moko humble ko ikoloba eloko te me bato bayebi ke soki ezalaki réussite ndengi wana grâce ya Guy Luando. Donc tozongeli masona biso na ebisi bino excès ya confiance tokeba na yango mutu moko tazali ya bolba seza ngadi yo ndenge ni non ngande nazali fasciste à 100% donc ngana nazali muta fachi donc na olinga teke fachi ou bien contre-temps ou bien article la pouvoir on a batumusu parce que o azo sala il faut même mango tina suka et puis bino boko le baté belé bazana botel bémission ndak boko le baté bozo risque net biso tozo biso masolo bako bomayo bako tchelo poison bako salo mabe parce que ba bi ke toza c'est ma fachi. Donc, mais, na lo baka makambo o ezali ke po ekende bien. Donc, bo lo baté ce que ba marque ni boko boulé te parce que ngai na l'équipe non qui fasciste ba te belé na l'équipe non qui fasciste parce que ngai na yaka devant micro to za ka exposer. Donc tant auquel côté mo ba muta fachi ba ko salo pe kolo. Mais nazo ko timbisa masolo. Na yebisi bino sikoyo bo yebi bien sûr que ba poids lourd
au bazalaki na union sacrée au bazalaki na président de la République tant azwa bokonzi au bazalaki ba stratégie na président de la République ce qui totali penza bien bazali lisusu na biso te ba misusu bakoza na biso mais toza na bango neti toza sur na bango te tokota Kabund aza mwana parler mutu asali ke donc ba masolo pe ti présent pe aye na kati ya ba masolo donc Kabund azaki na kati tokoni yango te boyebi ke président de la République na biso avant continuer président de la République na biso azali mutu moko ya ba logique mutu moko boyeke soki lelo ke contre état moko salami président na biso ok na bandenga ba Britandela te donc président na biso alingaka jamais ba benga ye donc dictateur alingaka jamais ko to ba boulele dictateur ina zolo bela bino lelo ke soki penza contre état soki ndenge ni président de la République oya na ba marque a forcer na ndenga ya koas non bo mo penza ye penza lobi ke non donc ba élection na poli boye baka na Genève na Genève président de la République andimaki idolo na bango ayaki bo andimi idolo na bango soki ndenge président de la République tango ayabeti shita pala moko a changé ma solo mais au départ andimaki po bo bouleka ke bo comprenaka président Fachi ndenge atambolaka na masolo za muta logique donc aroligate kaya na ba masolo élection boy na bon non élection za vraiment na transparence moko na le bandate na pseki bino za pena neti donc match à football. Ah, VAR, penze zali, donc, bi ekoti, ralenti, bake, tali vidéo, so ki bi ekoti. Na zonga na makamo na ndolo ba. Ba poids lourd, o bazaki na union sacrée, o bazaki na biso. Donc, na tango tout ça, ki ba masolo, tout, ya union sacrée, na tango bazaki pe na président depuis kala. Bazalité. Toko tanga Kabund. Caméra, ça, mais caméra, boyebi, neti, donc, toko za na confiance dans 100%. Katumbi, azate. Donc, bozo mona bino moko. Et puis, so ki lelo. Donc, Fayulu, Asangani, na Matata Mponyo, Asangani, na Mukwege. Bozongo ezali sekite. Bozwaka ateke honnête, ba sa théâtre, il faut que boulaka ba masolo tout. Donc, 3 bateaux na lelo siko soki ke Kabunda ya bakisami, donc caméra bakisami, Katumbi bakisami, boyebi ke. Et comme quand même masolo, et comme quand même masolo moko ya kozongo sérieux. Na politique makambu tout bazwa kango sérieux. Bazouaka makambu tout au sérieux na politique. Politique eza kwanga na makabu te. Politique ezali match à football te. Politique eza théâtre te. Politique ba bomaka nango batu, ba baraka nango na batu. Na politique soki démission salami, eza déjà faux masolo. Démission soki salami ya mutu moko bo a démissionner ndeki Kabunda démissionner, eza déjà faux masolo. Bomoni na gouvernement sur 5 ministres oyo ya Katumbi. 3 va démissionner, 2 ministres, na vice-ministre, donc ministre de transport, il y a plan, na ministre Oyomususu Zalaki, vice-ministre, il y a santé. Au monique débattu, mais 3 on a baqué pour nani. Pourquoi Balobaïka a été notre boyeli, Katumbi biso totikali, mais 3 bakei. Sur 5, 3 bakei, donc, et l'équipe la moitié. Donc, il faut bouler. Il faut que boule pas sur les aïe nango donc contre état babwa qui sipe Katumbi batiki na masolo bon pourquoi 3 wana bakei donc c'est que ba yesi bango masolo moko boy et permettre bango penza donc ministre donc yobi ki mutu mwindu penza démission za rapport na été donc ministre a démissionné penza tiki ba makambo na ya tiki ba honneur na a démissionné c'est que ba yebisi ba makambo susuke amoni ke go passer na kati ya parti politique donc batu musu baza na ba influence te batu musu ba kotaka ndengona batu musu baza ba influent donc tant baza na kati ya masolo tant masolo ko pesa juja a rosala donc ceux qui démissionne salami ezaka donc contre-temps tokoyi ko se voiler la face te ezaka contre-temps donc lelo nako sololana bino boyebi ndenge na solo nako sololana bino kitoko donc avant de continuer ma solo na biso ya lelo donc vraiment avant de kota na ma solo oyo na koyebisa bino oyo ya retour ya Kanambe donc na pouvoir. Donc il faut tout bouler lango bien parce que nga na sale penza banquette na tuni batu mais batu bazo expliquer nga vraiment bien te nga moko na boule boye ba ke constitution ana o ya biso mboko na biso eza taillé sur mesure na makamba Kanambe eza ko favoriser ba makambo donc soko tangi ba article muso constitution o kansa batu o ba sala ki on ba ki lo toko be ba ki noir be ba ki lo pipi be ba ki parce que makambo eza na kati wana jamais et koki penza Koko mama congolais comme mama kamandengwana ezalaka te donc tout marqué première pause publicitaire na biso parce que to 4 en 2 donc toko sala na misatu
ya Kodia Simo boyebi Kodia Simo déjà boyebi Kodia Simo 2023 oyo bandako ikoza déjà livré Kodia Simo ezali société où epesi opportunité epesi vraiment chance surtout na diaspora parce que bango baza bana diaspora to koma na bandako na ba norme moko international bandako ya mikili na kati ya Kisasa donc bato bazo comprendre te ti lelo bato nazo comprendre te ti lelo bato na eza ndenge nini Congolais azaka muto bakidiba ezali bandako ebandi na 50 000 euros bandako ya crédit ndenge tozwaka bokoka mwate parce que awa tosombaka bandako toloba ba star na soki ba milliardaire bozwa crédit na banque okoti ba pesi ba clé ndenge osala ba pesi ba clé obandi ko futa na banque wana bango moko bato Kodia Simo bako lukango ba garantie bango moko ba kopesa parce que banque yebi yote eza ba banque ya Congo. Donc nazolo bango eza sikoyo na kati ya maluku après ekoke na ba mwanda ekoke na ba katanga ba mbujimai mais congolais qui dit batango ekosila bokomi kolela donc ezali masolo ko buka na te bobenga toujours na habité parce que année 2023 na kota basuka dozo déjà ba parler puis bobo sanate donc na kati ya Paris bandaku ya ko louer ya ko somba ya banino za na dossier mais au moins oza kobo donc batio ba contretemps donc solution ezwama na kitenge appartement à ça la agence bato belé bazolo bakeo bazo bengi bazo ate non il faut qu'on insister na semaine za musale belé il faut qu'on insister au comédie message à benga il y a pas de raison donc yo client benga yote mais azana ba coup de fil belé donc azali na agence azali nda ko copter il y a agence donc au côté au yé au revisiter ezate ke pa ndenge za boza 5 bo visiter ba pese te kitenga appartement ce ko visiter yebaka ozuki boba au côté. Donc solution zawana bobengie ba masolo ezali wana puis bobo sanate Sepela TV décodeur oyo ya bana mboka boza na complexe ezali décodeur ya bana mboka ezali donc qualité numérique son na image neka botala ba télévision mikili donc yebaka ke basangisa bisengo nyoso tout oyo ya ba congolais ezali na kati yebaka elengi na yo na posa na congolais ka muto yebango donc vraiment les trois premiers spots Nabiso Tochi la bino ba partenaire Nabiso Yangwana. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodia Simo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo.
Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as pesa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi kosala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces de nos partenaires. Donc vraiment, ils ont les premières séries, il y a ba sponsor Nabiso, il y a ba partenaire Nabiso, ba publicité Nabango, parce que ils ont les premières émissions Nabiso, to Kati Ango en deux, pour to tiki là-bas, tout mususu pétant, il y a Kotalaka émission. Donc merci na Kodiasimo, merci na Kitenge appartement, merci na Sepela TV. Donc tozongi sikoyo na kati ya masolo na biso ya lelo ndenge na yebisa bino année oyo ezali émission ya liboso ya 2023 boyebi ke ezali année oyo ya deuxième mandat ya président na biso Fachi Beton au biso tout tolingi azwa yango. Donc mois de décembre boyebi ke élection kozala. Donc fin décembre début janvier, je pense début janvier prestation ya serment et kozala. Donc deuxième mandat oyo il faut président Nabiso Fachi Beton azwa yango. Mais loko nazalika koloba to keba na excès de confiance oyo tozali na yango na kati ya masolo oyo. Parce que na ndenga logique président Fachi il faut liya batutu il faut azwa. Mais politique bokeba na politique. Donc ce que bomoni na talaki lelo dimanche na witaki kaka na zo zapebo na koi na télé 50 pour na la publicité na bango te bobi chaîne wana ezali na kota Kanambe na tali mama Olive Lembe makambo lobby en tout cas momia na mystique aza faux esprit donc ngakuta mon ro préféré na Kanambe avanda na lo baraté donc mère wana masolo a beti donc bozo mona chaîne wana babandi déjà propagande. Babandi propagande makambo yo Olive Lemba lobby aza kiolte. Donc ce azo se permettre loba makambo yo ba yebi tina nini bazali ko loba makambo yo.
nazali koyokisa bino moko boyoka message oyo ya vœu ya Noël basoki ya bonne année boyoka makambo Olive Lemba lobi na kati. Donc vraiment bolanda bino moko na bilili. Notre démocratie, tout en espérant que le Seigneur va aider la République démocratique du Congo pour que les échéances que nous attendons de la fin de l'année prochaine se traduisent par une transparence dans l'exercice de vote qui nous attend. Alors, pour tous ceux qui seront candidats, je leur souhaite mes vœux de bonne chance. Pour moi, personnellement, je suis en train d'observer et je suis en train d'attendre que ceux qui sont aux affaires maintenant puissent nous prouver tout ce qu'ils ont reproché au régime passé et de mieux faire pour que Tondi Mabango qui va alors, personnellement, je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais de la politique sociale. Ce qui me vaut bien les noms des premières dames rurales. Mais alors, parce que c'est vrai qu'il est temps de commencer à exposer ce que tout le monde aura produit. Les résultats du travail abattu se traduit par des preuves palpables. Personnellement, je suis confiante. Parce qu'en tant que chrétienne, c'est d'abord la volonté de Dieu qui prime. Et personnellement, je sais que le Seigneur, Dieu que nous prions, aime ce pays. Malgré tous les mauvais œils, malgré toutes les épreuves que les Congolais traversent, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et comme nous avons la foi, nous atteindrons l'objectif que nous souhaitons, mais encore beaucoup plus sûrement et beaucoup plus convaincu, selon moi, Maman Olive Lemba Kabila, que les sauveurs, les meilleurs, les moindrement, c'est ce cher époux Joseph Kabila qui va nous sauver. Ce leader qui nous a prouvé et sa capacité de gérer un si grand pays comme celui-ci, puisque malgré la diabolisation à son endroit, il a prouvé qu'il pouvait tenir en un seul morceau ce pays qu'il avait trouvé, lui, déchiqueté en morceaux. Bonne fête de Noël, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, mais nos yeux sont rivés sur 2023 et la Noki. Merci et Dieu nous bénisse tous. Bino mo boito landa na bilili. Soki mwasa kanamba zali koloba makambo akiolte mobile na yebi makambo azoloba. Soki bazo se permettre koloba na ba marque moko bazoloba ngo vis-à-vis. Bazoloba ngo vis-à-vis que kanambe akozonga na kati ya masolo. Donc c'est que ba yebi. C'est que ba yebi so to moni ba petio soki petio magie azako loba na télévision pesa vandi akomi koloba penza ke facinga na petit na ona opeso conseil boye boye. Ba yebi makambo nini bazali koloba. Soki pe
Papi Tamba azali ko se permettre boyokaki makambo lobaki donc na vidéo na tie la bino sous parti wana ka boka oyo azali ko loba sur ke alobi penza ke boyebaki na mboka na biso boyebaki président na bango Kanambe wana akozonga na pouvoir comment akoyiko oser koloba makambo ndengo na seka yebi aza mutali bomba te azopesa biso penza ke azopesa penza ke bo mata bokita président Kanambe akozonga na pouvoir bolanda o Papi Tamba lobaki. Et je vous informe qu'il sera encore président de la République dans ce pays. Arosa sous président de la République Namboka. Binomoro boyoki. Donc, ce qui m'a kambaboye comme Obama, il faut to timbela. Il faut to timbela parce que politique, eza kwa ngana makabute. Politique, au un avantage sur boza qui dit ba, au moins pour ma sole changer. Toloba makambu oyo batu bazoloba ke impossible donc constitution na biso et lobby ke donc kanamba ko ko zonga te bokeba ngana tanga na tuni pe batu mais eza na ba ambiguïté donc batu bazoko comprendre parce que na ba boule ndenge zali deuxième mandat sali deux mandats okoki ko landisa 3 mandats te là c'est impossible mais soki au sali deux mandats na yo olongwe okoki kozonga omoni cleango okoki kozonga parce que bango bazolo ba kozonga mais ozonga ndé est-ce bango ba yebi constitution te et puis constitution na bango mtu basala ngo ndé ke favoriser Kanambe tomona Poutine alongo atasala mandat na kenda zonga bomona yango donc na kati ndenga na comprendre ndenge bango bazolo ba ke donc Kanambe kozonga donc na ndenge constitution ezali ke soki ozana pouvoir okoki kosala plus de 2 mandats. Mais ceux qui ont longwe, donc compteur est comme il y a 0 kozonga, il y a mon bango bazolo bake. Kanamba kochali baya. Na tout ni pe batu, explication est clarté. Mais na boule na bango bazaba kiolté pour balo bagake. Kanamba kozonga, kanam. Donc c'est que ba yebi makam nini bazoko loba. Donc 2 mandats, osali 2 mandats ko salama. Au ça 3 mandats. Neti président Félix Antoine Tshisekedi tant ça 2 mandats ko ça 3e été, il faut atika place. Soka tiki place. Donc tango tiki place. Compteur et zongi à 0. Akoyi ko zonga. Donc yango bazoloba. Yango bazali koloba. Donc il faut to yeba to timbe la masolo to zwango na jeté. Ezali jeté parce que masolo oyo vraiment ezali mawa na passe na moté botala ka musala oyo. Félix Antoine Tshisekedi asali fachi béton et zonga sous na maboko bato. Boye bake bato na jamais bakoyi ko linga Félix Antoine Tshisekedi parce que akanga ba masolo na bango. Bato babandoko yiba IGF talela bango puis ndengi babandoko yiba fa boyebi ke Kanamba bando sa ne lokote Kanambe baloba déjà ke andoko sala et lokote boyoka lisusu donc à ça même pas 3 conseils des ministres andoko sa ne lokote bato mususu bandoko kumbela masolongo puis bandoko lia likonda na ndengi moko osakana te. Le problème de Kabila ce n'est pas lui individu. Le problème c'est que Kabila ne contrôlait rien. Il a laissé le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Les Némi, les Chadari, les Minako, comme je viens de citer, c'est eux au fait qui dirigeaient. Moi, j'ai été dans le gouvernement Kabila. Et je vous dis, ministre... Kabila n'avait le contrôle de rien? Rien du tout, ça dit qu'il recevait que les rapports. Je crois qu'il s'occupait d'autre chose que des gouvernements. Rappelez-vous, je vous dis, nous étions dans un gouvernement, il n'a présidé qu'un seul conseil des ministres, le premier, qui n'a fait que 45 minutes. Et demandez à Sami, qui est un ami, Sami Badibanga, comme mon ami Chibana, ils vous diront, quand ils étaient premier ministre, ils voyaient plus les détails des cabinets et d'autres conseillers que lui-même le président. Donc le président était ailleurs, Kabila était ailleurs. Ailleurs, tout à fait ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était dans ses activités agricoles ou bien dans ses affaires. En tout cas, pas au gouvernement. Je ne sentais pas le président vraiment. Vous avez vu, vous-même Félix, même s'il est occupé avec le gouvernement, tous les vendredis, il est là pour présider lui-même. Donc on sent que le président assume, alors que la constitution de notre pays, le président règne mais ne gouverne pas. Le premier ministre a beaucoup de pouvoir, mais on ne sentait pas vraiment la présence de Kabila au sein du gouvernement. Bilomo bolandi mutu azalaki na kati ya masolo makambo alobi Kanamba badoko sa ne lokote puis bango bayebaki pe soki ke bazuite régime na bango ekwei babandaki ko banka bayebi ke evide ndenge siko bazana ke balikonde vida donc bango ba osepelaka Kanambe azonga po bazongela ba makambo na bo imaginer siko ke ndenge budget na biso ezali komata ndenge ba réserve ya mbongo ekomi bato wana bazonga lisusu pe bato wana babandaki ko banga baebaki soki balongwe soki balongwe esili mpo na bango bilomo bolanda na bilili. Quelles que soient les sensibilités, les sentiments de chacun, c'est le régime
c'est Joseph Kabila Kabange, c'est Mzé, c'est toute cette démarche. Et donc nous devons travailler parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences pour la République. Et donc chacun doit réfléchir. Donc babandaki kobanga po basuka esuki pe dengoana. Bino ko kanisi penza ke donc kanambe ndenga tchaki dauphin na ye azaki na bulatika masolo. Azaki na bulatika masolo te. Ya ngone photo timbela masolo, to timbela masolo. Donc batu wana ndenge bazako lo baboy. Kanamba raison. Est-ce bango batanga constitution te ka biso nde totanga. Donc biso ka mutu donc to comprendre constitution et puis constitution boy ba ke bango to basala on ndenga faux. Siko est-ce que bango ba yebi constitution te. Bo yoki Olive Lembo azoloba ati mai na monoko te. Azoloba penza ke bato yo bavandaki na ate momi aza faux mutu moko sana te. Ao bato bavandaki na pouvoir ba olakisa biso bilan. Mais nande pe na omona ke bilan na bango ezali te. Donc mutu azana katia ba masolo donc oya koki ko kumbela mboka na biso ezali mobali na ikanambe. Boka boule. Est-ce que bango bazo yé batte constitution bango peut battre la constitution des biso. Donc pour nanga boule ezali ke deux mandats au longwe compter zongi à zéro oui. Bochana mutu na bino parti politique eza conquête à pouvoir. Neng IDPS ezalaki babando luka ko conquérir pouvoir. Tant bo conquérir pouvoir, il faut ko exercer yango. Ko exercer yango. Ensuite, les conserver, n'en pas faute, mais conserver pouvoir nabino démocratiquement. Parti politique ezali, conquête à pouvoir, exercer yango, et puis les conserver démocratiquement. Et puis pouvoir, boyebake, ezali, il y a peuple. Pouvoir, il est du peuple. Donc, ezali masolo wana. Ezali masolo misusute, ezali masolo wana. Mais c'est bien. Bato tout bazalaki penza ke na kati penza ke tant président de la République azwaki masolo bato bazaki ba poids pembeni na ye bazali misusute. Kabunda zalité, Katumbi zalité. Pour ne citer que donc ces deux là. Et puis bateau sigo ya poids au penza poids au baza pembe na fati béton. Bateau poids au penza ndenge penza kalawana ya poids au penza ne ba débasate. Bateau to a poids donc ba bendani ba côté msusu. Et puis tout le monde a ministre sur 5 3 va démissionner. Donc ça déjà mauvais signe. Ils ont mauvais signe, to matato kita. Ils ont mauvais signe. Donc il faut to timbe la ba masolo, il faut to timbe la ba masolo. To zoka ba masolo na lo ngete botel ba discours. Donc bon monique batu ya kanambe ba pemaikan mikolo donc dengi za wana ndenge to zo kendaka boy. De plus en plus to zo pousse na ba date ba élection. Donc bango bazo yana ba masolo moko boy ya mystique. Et puis bango ba yebi ke so toke tina ba élection. Bazana ba chance ba gagner. Donc ba memango na ba masolo moko boye soki ya ndenge nini soki ya ndenge nini ozomona ndenge bazo se permettre baloba avec véhémence avec audace donc bazo lo ba penza ke boye puis donc mutolo papita baloba penza ke bo mata bokita boye ba ke président na bango kanambe akozwa pouvoir na mboko donc bo boulé yone mission lelo penza naza ko boulé se bino bo boulé totika excès de confiance aux anango politique eza kuanga na makaebute fati ndenga zana azamuta ba logique fati ko ya na ba marque ya ba dictature te ke bona bo fati pena soki faux part ya penza epsi bino ke non na katani na zuité bo se rappeler na Genève fati atika ke au départ ndimaki ba masolo ba lobaki ba tchafa yulu après heureusement beteki chita si m'a changé ma solo à cause de l'esprit à la musique donc ils allaient jeter vraiment ils allaient jeter les lots. Ils allaient mission à Liboso, il y a 2023, na lingi penza donc to timbela masolo to tika babilo côté to zwabilo roka kaneti liseki to zwa lisekité to timbisa ba paramètres nyoso tout étudiant penza malamu parce que donc masolo o fatia zali ko sala donc ce que zongi suna bato na pe to lingi zonga te pe ko zonga kate mais photo timbela ba masolo ngo donc to marquer une courte pause publicitaire. Il y a deuxième série, il y a la publicité nabiso, ba partenaire nabiso donc boyebika ke Wami Service, il y a Mireille Wanka ke o lelo pema, vous allez ko féliciter à continuer car bon 2023 parce que ça na 2022 pour la communauté ezali elo ko sakalate Wami Service fret maritime na mama solo surtout donc vraiment azali ko sala surtout vraiment pour na ba congolais et puis bobo sanate salon de coiffure nabiso o yoto recommande rabino awa soko yena Paris
ezali na Saint-Denis donc salon de coiffure ba professionnel bazali ko kata yo suki avec gentillesse bon la masananga producteur donc Willy Sionga et Sikanaye donc vraiment bo landa yango na bilili donc restez connectés sur Eclebois original on revient tout de suite. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bilo Moro Bolandi, ils allaient dernière série na biso, il y a ba publicité na biso, il y a ba partenaire, tous allez ko senga ba partenaire, mususo balingi ko rejoindre biso baya parce que ils allaient sous forme il y a aide au bossa la biso, bozo espace fois, bo aide la biso, bo foot la kango et puis tous allez ko senga donc vraiment na bateau tout balingi ba et des chaînes, bo hésiter vraiment tous allez ouvert na ba aide na bino nyoso tout. Donc les allez que mission na bino, ils allaient mission à Liboso il y a 2023. Il fallait vraiment na beta c'était na excès de confiance auto keba excès de confiance ils allaient bien te donc ba paramètre sous il faut to analyser ngo bomoni ke bato ya kanambe ba vanda kinye omoni mikolo ndenge ba komi bilobela na tshebino livre lembe makamba lobi donc livre lembe donc so azolo ba ndenge wana Jona ya yebi et puis bazolo ba batanga rapé constitution boye ba ke constitution ba on to ba salango donc kanambe na ndenge batutu ba arozonga te mais siko arozongela ndenge ni donc boule les ali ke des mandats au renouveler troisième mais ce qu'on permis marque que compteur est à zéro compteur est à zéro tout le monde a Poutine à zonga donc to keba na masolo parce masolo fatia zo sala donc le bozala ndoki ozala ndoki mais na epsi bino ke ba congolais bazana bango donc vraiment na fingi ba congolais te panga mona za congolais baza bazoba sinon te ke kanambe tanga bimana ba bamba ke mabanga mais bazoko kumisa yi raïs yobo na zonga do talaka congolais boula congolais ngana za fasciste par conviction biso tozana fachi azala président azani tokozala kaka na ye mais il faut que timbela ka ba masolo mususu pouvoir fachi na bandoko na le baron mingi awa bato bazwa ka neti na imu neti comédie. Ils avaient un système les corbeaux et les renards, donc maître corbeau sur renard perché, donc aux ozoa fachi, donc aux ozoa fromage et quoi à kanambe, aux akitoko, aux bogar bonab kanam tanga quoi si fromage facha baka fromage a changé l'esprit à cause de la musique a changé les faces. Yango et les cas parce que tanga kotio quand bino quand si kanambe ndeza ikwana ango tika ka pouvoir atiki le bino ye sokoro ako ndima daye neti na suka ango tika pouvoir te ezeki ba stratégie na ba système et ko seki kanambe ango tika pouvoir ta tiel bino do fait parce que bino bokansa soki ni donc pouvoir na dictateur ça s'arrache oyele na ndenga britandé là ezeki marque les corbeaux les renards ah fati tango do fromage ko ya baka fromage à sans esprit donc bino bomo nango neti liseki
kosangana ya Fayulu wana na matata mponyo na docteur Mukwege yukanseka yaka ndenge wana ba boule ba Mukwege wana bazana ba mindele mais Mukwege to pese que conseil Mukwege politique ça bloc opératoire te politique ça tous les coups sont permis donc ça surtout que ba respecter médecin chirurgien kuno continue la politique masolo faux za la kuna mais bo boule 3 wana siko so to ke siko kabunda ke kuna donc Katumbia ke kuna donc bozo mona ka ndenge opesa et loko bateau toza na bango caméra ke kuna bateau muto tokoza na confiance o penza kaza na sima fachi ezaka mbemba ezaka champion mbemba muto tolo ba penza ke ye penza na sima fachi mais to keba na politique il faut to timbela ka ba masolo nyo surtout donc dès to zala to tika excès de confiance donc politique ozala un mois aux hommes mais tout à l'heure on a France awate Joanna raciste wana soki nani wana ndenga bandaki ko ya azali journaliste azali ne lupemba donc danger donc azo mena komi kutu mutuke aosa final na Macron asuka wa abo monde politique change ki ozo mener beaucoup se retrouver les dernières au sakanate mais bokeba biso to yebi ke fachi fois baka plan deuxième mandat na si sabam sala nyo surtout azali nango donc tout le monde est d'accord mais to keba na baka dia pemba talaka discours ba komo tenir il faut to timbela masolo keba na mindele omoni ba pays na biso Afrique jamais ba kotika kango liberté biso moko to décidera masolo na biso ba kotika kate donc ba kozalaka na biso bakozalaka kaka na biso so mundele apesi loko yebaka za na boule moko na sima mundele ko pesa oka te avantage moko bo sans boule masolo moko bo na zo pesa bino exemple moko embargo ya ba arme awe elongo awa to sepelite congolais moso to sepeli embargo ya ba arme to sepeli diplomatie ya fati et pesi masolo boina bo bino bokansi Macron denga kosaki dossier wana ke eleki donc batu tout wana baza wana soki 15 bango tout ba voter donc vraiment bango tout 100% bino bokansi on kaka donc mundele a pesi kaka ndenga wana batu musu bazaki diba sikona lo bana bango embargo wana elongwe mais ekokota na kati ya masolo parti ani ekoti tout de suite ezali na 2024 bo boule embargo balongole on a 2022 mais ekozala en vigueur ekokota ekokoma opérationnel na 2024 avec ba condition les années balobi ke il faut l'élection ezala vraiment na transparence moko boye et bimisa ba troublete batu ba kufate wana za bulni donc zomo alem susu bazana ba boule na bango susu ba mokwege ya ba kanambe ba longola embargo pourquoi ezalaki tout de suite masolo bandi mais ba ebisi biso ekozalo opérationnel ekokota na masolo na 2024 pourquoi na 2024 bazozila na élection et salama batala ndenge nini ekozala ezateke ba arme wana et banda siko bozo ba arme soki trouble bokomo tirer ba candidat mususu bomona botimba mindele baza ba faux batu donc bino mokote omoni embargo bato ebele ba monika elongwe toyokaki elongwe mais siko elongwe ekobanda kanto bando somba ba arme na 2022 te na 2023 te ba tibiso to kobando somba ba arme na 2024 pourquoi 2024 balingo batala ba élection donc parce que les msou ba otia batu na bango basala ba masolo na bango po bimate donc conditions ezali ba élection ezala transparente bitumbe bimate batu balo bate ke et trouble bima donc on dirait ben les choses na États-Unis qui et bima ko ba tricherie et pesi donc zomona embargo na to sepelaki mais to lobelaki ba condition te ils na ba condition et ko bana na 2024 ba lobi ke donc ba kotala ndengi l'élection que seulement en 2023 pour bouleka ke mundela za faux mutu azali faux mutu donc soka possible bi okansi pena makwa kendaki akotisi masolo wana akotisi ata babando banga ke marque ke président tokoma na biso Afrique ndenge Poutine na komo récupérer ba pays tout Afrique ata France et banga ke donc bino bakansi ba kokotela biso ka boke sous condition donc embargo et longwe mais tokobando somba ba arme na 2024 ba kotala élection ndenge nini kozala fois élection zala et ça ma bien makambutu et ça ma bien donc batu ba salate be élection aux États-Unis ko batu ba koma ke ba telemi na balaba bani ozomona ka mundele faux esprit donc makambutu na linga ki vraiment une émission lelo ya liboso na timbi sabino donc ngana za mutafati
bo boule ku tout so ni na zamuta Fachi donc Fachi fa baka plan mais il faut to timbela ka masolo nyosu bato kanambe bakomo loba makambo donc tant bazolo ba pe faut bo yoka makambo ni bazolo ba to sala ba analyse to zo ba paramètres tout to sangisa parce que baza bato ma bon matin au moni ba vanda ki bien ba vanda ki nie mbala moko bu bala muki na kata mama solo bakomo loba ba masolo ke boy na boy donc il faut bisoto analyser ngo to tikela bango tenter parce que et comme la biso mbeba te mais to za sûr que Fachi bete fa zo pe ako zo ka yango mais to keba tout l'exaka makamna loyengete na pesi un exemple tango Fachi président de la République tozo CP là bango entre-temps bazo préparer masolo na bango allez ba vendre ça parlement ba vendre ça Sénat premier ministre Obimakuna ba vendre ça cour constitutionnel tant Fachi a masolo à perdre combien de temps pour asseoir pouvoir na Jésus combien de temps donc ding masolo ezali donc bisoto beka Fachi bonabo to bu makamore bimi moyen to gérer en ezate na ebsaki bino poto sukisa na ebsaki bino parti politique eza conquête à pouvoir IDPS salagi ezaki libanda et conquérir pouvoir après siko il faut bo exercer pouvoir wana ensuite bo conserver yango démocratiquement ndenge papa Etienne Tshisekedi alagisa biso bomona bino moko Fachi place to azo condition na ba meeting soki muto alobi basalinga bosa président Fachi alobara ke non il faut yoka pe bato baza contre bino donc azana démocratie na kata njoto na ye donc jamais akoyi kolinga babenga ye dictateur alinga kango te pe akolinga kango te akokoma pe dictateur te donc yango na masolo na ye tu alinga ezala direct na ndenge ya transparence et puis sur besoin pouvoir boy baké il est du peuple pouvoir oui t'as un peuple donc parti politique UDPS donc conquête à pouvoir co-exercer pouvoir en gros les conserver démocratiquement papa Etienne Tshisekedi à l'Axabiso et puis boy baké le pouvoir et ça le peuple donc tout tika donc excès de confiance il y en a vraiment lelo penza ezala ki na beta c'était la première émission na biso il y a lelo vraiment il fallait na beta penza c'était na tikate parce que toujours mon aga net ne tokeba na politique eza quoi ngana makabuté politique eza ba stratégie politique ba bomela kango ba toujours mona ba tumisa to ba sangani to ba ba to ba sa eloko tokeba to timbela ka bango parce que to yana ba surprise bomona kana ba zo pouvoir na mboka na bisonde na kidiba bato baze petit moko babimi bomona moko ba yebi kuto eloko kolobata yebi kuto politique te osala eloko te akolongwa abetala biso kombe 18 ans to kokate to kokate azwa kaka ba congolais oyo kaka oyo biso apesa bango likonda ale apesi bango opportunité ba yiba bambongo ati ba vice président soki kombe amema bango apesa bango ba liberté ba yibi bambongo ba congolais kaka bakomi ko balukela biso to keba na kidibe exemple ka ndengi donc kanamba comme présent bomona abetela biso 18 ans to kokate donc yango na lelo penza donc dès que naïf sarabino karake je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions batumso bakansa on est tigé ça jeté phrase wana donc bon tirer ma conclusion na bino donc vraiment tout comme na suka émission na biso ya lelo première il y a 2023 donc avant to banda ko remercier batuni toto souhaiter bango ba ve il y a 2023 to banda nanu na ko souhaiter bon et joyeux anniversaire à notre fille Maëlys Swami donc vraiment bon et joyeux anniversaire et les cas qui lobby donc Zambé Abatelayo apesa onyoso tout donc vraiment Maëlys Swami une fois de plus bon et joyeux anniversaire à toi donc toujours on a même registre tozaliko pesa na Katia Bundes maman nabiso Meta bon et joyeux anniversaire na yo vraiment 2023 et kende nandenga malamu Nzambe abatela yo apesa yo nyoso tout vraiment au zangaki to bandi siko ba dédicace na biso boyebika to bandara toujours na Katia Londres na honorable Jean Moutala donc meilleur vœu 2023 merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec ces anga de honorable Jean Moutala toujours na Katia Londres to tikali pour nous repesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci. Et puis, meilleur vœu, donc, Nanyo Sotou Penza, Boussal rapport dans 5 minutes avec ses engagements. Tu es toujours dans Katia Londres pour nous faire ça. Marie à la beauté naturelle, meilleur vœu. Et puis, merci Nanyo Sotou, Boussal rapport dans 5 minutes avec ses engagements. Toujours dans Katia Londres, tu allez couper ça. Jano Matundu, meilleur vœu et
merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Tokei na kati ya Espagne sika Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete tout le monde est d'accord Beloti Mavungu meilleur venayo. Et puis, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Siko Tokei na kati ya Ottawa na Canada pour na repesa Alain Ilunga Chimanga. Alain Ilunga Chimanga, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei toujours na kati ya Canada pour na repesa donc Fina Mokonji, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Siko na kati ya Belgique na kati ya Lola pour na repesa Angèle Ngalula, mes meilleurs vœux 2023, donc Angèle Ngalula, merci Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec ses engagements. Tu es toujours na Kati à Belgique pour nous repérer ça. Poutou de Yalo, la petite sœur propre, Poutou de Yalo, la merci Nanyo Soto, au ça la rapport à 5 minutes avec ses engagements. Toujours na Kati à Belgique, tu allez couper ça. Décos Moukoko, monsieur le bon dimanche, Décos Moukoko. Merci Nanyo Soto, au ça la rapport à 5 minutes avec ses engagements. Tokei Siko, na Kati à États-Unis d'Amérique pour nous repérer ça. Dickens Kazadi, merci Nanyo Sotou, au sala rapport na 5 minutes avec ses engagements. Tu es toujours na 4 États-Unis d'Amérique pour nous repérer ça. Triple brassard, Alain Yeye, petit frère propre Alain Yeye, merci Nanyo Sotou, au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toyesiko et pas administrateur au Basali Moussala Makas na 2022 na katia groupe na biso ya WhatsApp et puis ba continuer sous na 2023 tous allez copier ça Chai Mokenge Chai wa balengela mon voisin Chai Mokenge Chai wa balengela merci et bonne année donc vraiment Nyosoto salara vraiment et kotaka na mitema ya batu Nyosoto tikali toujours na Baby Kissinga, donc bonne année à toi et puis merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Siko Tokopé Sambote na Jerry Mukuna, merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Shikito Mushashino, meilleur V et merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi na kati ya Paris pour na Kopé Sambote na Fifi Filofaria. L'homme à la Mercedes, très propre, Fifi Filofaria. Merci Nanyo Sotou. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jean-Marie Chibangu, merci. Naba partage na yo pour l'émission na yo. Mes meilleurs vœux pour na 2023. Jean-Marie Chibangu. Donc vraiment, na koiko bossa na Nanyo Sotou. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na repesa mbote meilleurs vœux na masananga. Et JD de fer. Masananga a coupé JD de fer. Meilleur V et merci Nanyo Soto, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Diedo Kumbi, Masananga, Dieudonné Kumbi. Merci Nanyo Soto, ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Vienanga, Ya Marcel, Nakatia Gani, meilleur V, Ya Marcel, merci Nanyo Soto. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Mukubwa, Jado, Mukubwa, Nchakala, Jado, Vienanga, Jado, Mukubwa, yo l'équipe bango, Jado, Nchakala, merci Nanyo Sotou. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Boyebi, Tosugi, Saka, toujours, Rotola, Nabiso, mais avant Tosugi, Satoke, na Benin, pour nous repérer, Petit Nanga Saolo, na Katia Benin, merci Nanyo Sotou. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tokosugi, Sandeng, na Efsagibino, Tosugi, toujours, na Dokotolo, Nabiso, Jean-Paul Djamba, où il a présenté la émission qui toko pour la santé, parlons santé, autosengi na bino nyoso tout, bolanda kayango, bo s'abonner na compte na YouTube, Jean-Paul Djamba Dokotolo Nabiso. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi, première émission de l'année 2023. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, le Kamako, au salaire, 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 au salaire,